Mesdames et messieurs, demoiselles, salut et bienvenue dans un nouveau numéro avec un nouveau invité, mais toujours avec la même présentatrice, la Ouija Noura Kalonji que je suis. En tout cas, c'est vraiment mingi tant le monde a vieux, n'a pas vieille, n'a pas sœur, n'a pas tante, n'a pas devant caméra, n'a pas juste pour Norlandanga Noura Kalonji la Ouija et ça là vraiment bien en tout cas. La petite bino sous merci place sous Bozouami, Allemagne, Pierre Ninès, Paris, Gaylor Mignon, Maître CD, médaille d'or, Yaya Joël Pembele, donc vieux Boisa vraiment moi belé. Mais avant tout, je j'aimerais d'abord dire un grand merci à celui qu'on appelle le papi Kelly, Kelly à papi patron boss donc qui écoute tout. Sarana et Thierry Fin qui sont, mais comprenez qu'il s'agit de la famille qui sont, en tout cas featuring wana ya papi Kelly na Fin qui sont des salanga que Nora Kalonji bon en tout cas. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Michael Louzea de Balobi, hein, le grand monteur. Pour les grands monteurs, en tout cas, merci beaucoup. Et si vous nous captez 100% chez vous, c'est grâce à celui qu'on appelle le Pati Salé Abapati. Je sais que vous vous posez déjà des questions vers la Ouija avec qui. Laissez-moi vous dire que je vais la Ouija avec. Désormais, suivez-moi ici dans www. Tinira Tindika TV babi mikolo to tindika d'information to tindika d'artiste na biso to tindika ba news na biso. On m'appelle Noura Kalonji la Witch. On sait vous bien sûr mes fidèles téléspectateurs. Babi mingi awa. Na longa nga kuna ba futa raté, ba foti trash na lembi vi wana. Donc ba luka ba vi na ko, na luka ba biso to luka ba vi na côté biso to mérité ba vue. Donc mingi bolanda awa. Na Tindika TV et papa patron nanga jumeau patron jumeau papi Kelly fit Rifin qui sont bezala jamais deux patrons jumeaux donc babo ya bino pe bango banani donc mingi bolanda ngande awa Noura Kalonji la oui habituez-vous déjà donc bolanda mingi na longo nanga kuna donc bebo futati babanda rabie mais bakoko 6 sangote natangi na komba mutu te ça ngo pe mutu pas cité donc natangi kombo ya mutu te et ali kamunde ya Tindika TV nga na koti na koto yo pona tindika ba information na tindika ba artiste na biso na tindika culture na biso donc voilà tozanga pona tindika makamnu ça et que liboso so la mutu te parce que to tangi komba mutu te biso to epoto sa msa na biso balobi et le côté là le comme ça na ezate en tout cas musala et les kamaloba nebele na rolo mingi mais on m'appelle bonne scène na bete bat nsuba sa musala oyo pona oyeba nga na sa musala pona tangeli yango et eza par passion que na sala na tangi na komba mutu te ngala ina nga kara pona sa musala ngala Tindika TV nulle part ailleurs babi biso awa musalande eloko ko côté eloko le comme ça na ezate parce que musalande za tata musala pesa mama donc ba oignon so balingi vraiment que la Ouija na Noura Kalonji la Ouija désormais suivez-moi ici to la Ouija ensemble dans www.tindika TV nde makambu Tindika TV des problèmes donc voilà quoi merci. Je vais la jouer avec un artiste musicien. Alors cet artiste aussi a son parcours. Avant, il était chez Ferregola dans Jet Set et aujourd'hui, il se retrouve chez Werason, les très grands. Alors c'est avec lui que nous allons c'est un peu de la Ouija. Il s'appelle De Gaulle, la raison pour laquelle je vous demande déjà de ne pas zapper sur et sans blague, vous ne serez pas déçus. Voilà, sans plus tarder, nous allons déjà recevoir notre invité en disant bonjour De Gaulle. Ouais, bonjour maman Langai. Boni. Très bien. Alors De Gaulle, ça vraiment bien parcours, photoyer baga vraiment De Gaulle parcours nayo parce que belé baïbi car De Gaulle est pas fait rigoler mais parcours nayo avant comme pas fait rigoler avant le loto et baona maison mère au bandara na web. Dans le parcours moulay na pena na parcours peno ba mi c'est ba msuba on a outi parler na ba loto parler na banda na Jiga la Prince na ba mina nga ba Pontiac Pongo Pontiac na Paris ba Blaise Ndungi ba Gina comme évangéliste ba Masana ba Samba ba tous Cabron na groupe ni na groupe na so ba na Mike ya Simanda groupe na to bandi pena do Remi fa sol ba Mimish Bass ba Fossette to bani no orchestre on a ti to ekokoma lelo ba Jean-Paul Sensei azana na Japon to betiti na ekolongwana na eko ya chic la musique to mina ba papi junga to mina ba sera matondo na longwe wana na ke mbala moko super choc mokili mobimba ba kabona na show rambemba wana vers les années 96 97
wana to ba mambo lelo te et kolongwana bandaka la ozambiaka na makambo yo musicien sérieux na ce qu'on a beta ndule ba beta nga na parler mais na beta da ndule et na pas na mokili mokimbo ve show rambemba eko yibanga na l'an 2000 l'an 2000 n'a pas vu dans ce show rambemba kulumutu kuluba sisa to beti na vie 2004 na longwe 2005 na bandina Jésus de Nuance 2005 ouais to bandina à côté quartier là tabomi orchestre à côté quartier là te nga na ye wenge. D'accord, pardon, c'est là non. Donc avant faire Egola, aïe chez Kofi Olomide à Salène orchestre, Simbité à Bomi après pas Kofi. Toujours répéter na Bibi Play. Toujours répéter na Bibi Play à bandi orchestre tozaki ngai Jerry Pentagone Envie Mayonnaise Cécile Belinda na musima toki na musika sika toki na Papi Solo toki na Kojak toki na Ricky Bass. Drummé na sozaki 2 ans. Tango alongwe quartier la tabandi suko benga wala nga na maison mère. Ça s'appelle le roi de la forêt to ye ngai miel JR to ranzela moko. Voilà voilà ba 2007 ba 2006 wala ce qu'on obeta maswa 2006. Ba bimi alerte général ba préparer témoignage nga na dana wenge. Oh voilà. Tango wana to wana wenge to promettre to imba to bima ba maya sika. Ne fere ko benda nga lisusu ndeni to banda makambu banini makambo ezonga après yozo ya no quartier la ozo ya no maison mère te. Makambu benezo banda ndena elongwa wana na ekokota na ekozonga su to bandisi ko recruter donc ne client to alaka to zonga kana wulu wala awulu kam tazalaka na les marquis de beaux garçons bonda ouais awulu na bonda kam tazalaka na les marquis de beaux garçons tant to mambu ya groupe fait rigola ngo bagi jet set comme on est na rasu ya ezara orchestre te zaki comme tant biso to recruter na kin to chaki comme jet set tant ya ye etikali mamo groupe fait rigola soki na ba en tête au monde qui ba comme groupe fait rigola do ya jet set oh jet set jet set za kombo biso to bandaka ko benga po to ebiki ngeza bongo mais tant ka bité ba calcul non il faut un groupe fait rigola attends ba bandero le monde a jet set en concert za raté un groupe fait rigola en concert on comprend donc on a na éclaircir ba public donc parcours na ngeza wana ndé ya wana na tamboli na ndule alors sikoyo ndongo za na banana faire kala subitement to mona oyo longo na yo koti maison mère parce que olongwe pour la nini faire azo koka kozo en charge te faire ko satisfaire ba besoin na ote bon ko satisfaire ba besoin na nga c'est trop dire pour musique à Congo ba ko le charge te espace ezala te bon so espace ezaki te ba vocal na imba neti na imba parce que yo y a na mutu moko te peut-être na minute ko expliquer biso faire le rôle parce que quand tu dis déjà que banaka là alors qu'est-ce qui a fait que non le loyo longo no pas faire pour la maison mère na ke maison mère pour na lukaki kimi amoni na vie sozo beta musique moi ba quand les les trop et ça la bien te donc il faut évoluer à l'aise pour sozo évoluer na ba cal oya ko comme na tazo vocal la tete tumba oyembi on nzemo affirmer ba manika pour nini moral les a bien te ne tomata podium il faut dans la morale les ala solide son moral nous a faible au ça ba bêtise na podium mon na vocal ya nzembo tel ya jugement oyembi on a nzemo manik c'est chipuki pour ni moral les a bien te au perdre mais tant que na moni que na vivre na normalité moral na les a bien te il faut na longwa alors c'est la mission na vocal on attend un jet c'est pour réveiller sous public non ba dégol dans ba vocal na no sala sala ta 5 ata 6 vocal na ça vocal hello konini batio na motema polelo ko maboye ngae ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema nanga ezo reprocher ngana nuna sepelite giboko polo ya Denise kuti sangatina destination ya elengi na yoka bien héritier mokubara mususu ezaba miso na yo yango epesinga avantage ya kolobelo nyonso ezali na ntima na ngai ata cerveau eprive lolemo nanga maloba ya kolobela yo vote nsinga choqué landu de London rigondo mbasi Gino Sele Hollandais noir boko finganga poro nini mokili jeke lobi kobwaka mabele epai ya basita musampai lobi kuna epana ngai ekobwakama giboko polo na ngwanzu Vasco Mabiala azwaka lokola na nsango pourquoi nga nazala complexe na wela mpifote Deshai mokili na Londres Jerry Biangani Gauthier Mascot alukana tembe Marcel Kabata Ngungia yembaka na ye bien Melody na ye mato ye ina ye Lila Pika Rami Mayumbu
Jerry Mbala, chérie, comparé présence nanga nangungi mon bébé. Ambassadeur vote singa. Présence nanga auparavant zalaki diamant. Lelo e komi obongwana mama e. Alexis Mfumunti. Giboko polo nangwanzu. Polydor Lofaka. Kulpa di kunzi. Héritier Mokuba. Merlin le prince. Shaggy Moussaou. Oye bomimboka mikolo. Soki nazalaki ata courage mbele nazuwa Claude Onga. Ozala wanga wa motema e. Présence na ye. Zaleli na yo ekamwisa ngai. Basekaka moto te na mokili. Merlin le prince aloba. Tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka. Gile omelonga de itotoko tonto lukwikila. Vasco Mabiala, Shaggy Moussaou, l'ambassadeur, Guilhem Vakala, Charlie Mbocharana et Amélia Luzolo. Tu es sous le même disque, kaka. Un ingénieur du son a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allo, allo, yesu kolo, oh, quelle erreur. Jérimba Lobé, Nigana Komboya, Basusu. Eza komba Patrick Bizimana moni eza komba mandate d'ambio ya Stevie Zizi Naike Masevo Kolia esila kate Eric Nzinga ya Tozi Kalebelo la Laskoni Mbunza Eric la Tortue donc basina tiki ba kosamba liboso ya mwasi oyo olingaka eleki kutu ya colonel Danio lekona pression dadu mengi okanginga na infraction d'amour o négligé nga Christian Konda. Oh désolé ngana motema Gauthier mascotte te dampio oya Stevie Eric la tortue kotika ngai te na telengana kanisa atandenge na sala kapo oyo kamolunge esengi nzambe aya koboma moto boss teka major ba vitre donc wana makamuna tiki no de Gaulle on a un belé mais net karaté parce que on a orchestre t'as pas vocal on a pas payé ça me doit pas si quand même faire un copier ça yo mais si bah il sort que non non on net voix non net échappé net bah on a vu non échappé mais net ngate peut-être que il est ma vaca ce qui échappé mais le wanga donc belé si bazu charge orchestre tant que bazo charge orchestre c'est à la niveau na ngate donc niveau ngana yembela kaza conscience za wana ko biso ngana recruter ba on a viva so yebité na banda na veni pika tabazo ngaba ba Serge Bakala ba no benga na koyoka bango so ba yemba bien donc na misa niveau na bango te tanga na beta ndule ba saisonner ba pas mer ba panzi ba tche poudre donc tche poudre na couche donc niveau monté ngana za expérience j'ai vraiment l'expérience j'en ai non alors siko ndengo longa qui pas faire wana parce que ba groupe yana ngwebele qu'est-ce qui t'avait poussé ya siko na maison mère qu'est-ce que c'est mingi te bon qu'est-ce que c'est belé mes arami balé oh ouais non ouais groupe Ferrego là na les rois de la forêt donc vous les rois de la forêt nanou après bakolanda o ezala ba musicien bakobunda si on ndenge za na rando lobi ba groupe les amis balé malgré longwa na yo alors et pas faire longwa en tant que chef d'orchestre si quand on est na maison mère ba tu on a deuxième équipe au moins tant que non kuna moi world ouais équipe te na ibiso ke ngala na deuxième équipe ta maison mère na la samba na ba ta maison mère so muta maison mère ya solo a ibiso de gola na première équipe comprendre ce qui na imba na deuxième équipe mais là ta singlé la répéter na 17h tant que na répéter na air ou ramata podium dona na deuxième équipe te parce qu'on denis va voyager que na bangolo qui na raté mais ko ya sika l'orchestre eza Jenny pas ya sika Jenny longa liboso nga liboso non mais combien de temps excuse-moi Jenny azo longwa biso to ke voyage Angola na salongo Jenny longwe aiko senga passer pour biso to zela bis to voyager neto so comprendre to voyager na groupe Ferrego là Jenny longwa liboso nga pas kofi aye wenge liboso nga c'est pas toi même tante ngane ko bana ina risé on comprend et na iboyemba na mona mto bangisa ngate na ndenge pena normal na iboyemba makasi donc mutu fo mieba so miebité ça bien te on comprend total avenir na koyemba na wenge na kosakana na ko travailler ndenge na ko à l'aise qu'on nengo yaki et pas maison mère na o sala ki test to bazwa ki ombala mo basala ka test na nzembo muni yo qu'est-ce que basala na nzemba ki nzembo ya Wili likai okei mobembo otikinga na ndako na yebi okozonga
mosala na yo ezali lokola touriste lelo yo nankini lobi mpe na mpoto okokende motema moko beteke shushu ya bolingo azali se kozelanga nakobanga noki na yo kantsangwa mabe ebebi santima nakoma malere wili bolingo soki bakotindaka na poste natindela yo na mosike pa yozali oyebake na motema nanga ekoma nangwa Martine poto tikali na mosika wili kuna epai yozali nakobanga noki na ya kozanga yo ngana lukaka tobotata mwana oyo asala souvenir ya bolingwanga na yo Artir nzemene soki namoni yo tenga nzala obengaka nga Adamu nga mpe nabengaka yo Eva na kati ya paradis maua Valerie Lusandu kuna epai oza tala bango na bazingi yo esengo na bango maya miso alikai etanga basala feti po bobalana o fifi yula tala ndenge bakosi yo donc nze mona imbaki yango alors nze moyemaki yango mba moko boyaka sepele nango neti ka tozwi me kenda mpe kaka na cadre kenda mikolo ekomi kaka so bayoki oke outi na orchestre moko boye neti mwa nungunungu bazwi yo mbala moko alors maison mare eza orchestre mokie te est-ce que ça va facile avant d'abord ça la test parce que ça la test ceux qui déjà aussi hein moi d'accord ya parce que tu es marrant des marchera ce que yo ezalaki facile bakoto na la zamba ezalaki facile kokota la zamba yaki difficile te pona zala dans la zamba rebindi batambola na la zamba on comprend na sala un an na maison mère wana wenge na sala un an ti fere ko longola nga ko longola on comprend donc makambo eleka kuna na yebi yango bien ndenge batambola nde bamanzaka batambola ba FBI bambe non shiki to kende simbite vai non eza shiki to matata podium te asala tete c'était na podium abandaki koya asala tete mutuna mataki mao auto mata peine après ba kermesse on comprend donc wenge eza grand mouvement ndenge lobby eza ka ndenge na sikaki ke nonga laki na société ya Jean petite moyenne entreprise quoi et pas agent ni na kelanga on atra grand moyen bela batambo fanya no bengo petite mais par rapport à mon nazo mon ande na tambola so banda yo na wenge maison mère comme nini le moni que non temps na jet set ozoki ngote mais bando koti na maison mère ozion bon kolobaki na zuye loko wana musique akala ko sa ona sombi immeuble o immeuble nango kena ndako yo bini ba petit moyen oyo na onatra nazo expliquer batune bazaka otenga na kei naza na siko na paye plein na ye wenge na paye palais na paye car na paye nini te wana lokuta musique akala série polémique a vient so les rois de la forêt ba musique ba 93 94 95 96 97 mais ce que toi dans l'an 2000 lokuta te oza nango lakisa oza nango te koloba ngo te Nicodemus achaki ba qualité non Nicodemus ko changa ba qualité pour orchestre na été les orchestres c'est les rois de la forêt on comprend les rois de fondé ba yamba kende pe ba yambinga n'était pas se comprendre donc ndenge ya se positionner ndenge pe nga pe na ko se positionner donc aza frère na nga to na 100 ranking to pesa na mbote to sola to zwa kati to zwa temps na WhatsApp na komela ya ndeni programme le to lata ndeni so na bengi chef na zo tenité na ko benga yesho pinga teni donc par rapport à bongo yango na zakuna donc na zakuna te pona nuire vinanga eza premièrement vinanga so eza fonzela na nga za souté na nga luka nzela mususu mais tina zaka wana nazo continuer donc c'est que parcours ya kitoko. Si quand il peut dar répertoire. Dans le répertoire, bah répertoire kuta kala na ngo pe déjà. Na kana moi balaki na temps présent. C'est jour c'est de la semaine dernière ba 8 chansons na hotel manga moko na ba nom de 0 à 10. Cause ngali nyosa na ngalo moi que le kosa le loro ya mon obi mon a 13 ans. 13 ans. Na bien très bien. Ça on. To banda kinga na ye na pasie utabo mwana. Tango ngai nazalaki nanu na 13 ans ibelanga nene te na nzela ya silisa kelasi ya kobala ngai tango nyonso akendeke kelasi ayaka na ndako ngai kona futelaka ye batiki ngai kona futelaka ye basila bise ngai nene te na futelaka ye ba minervale bapara na ngai babengani ngai na ndako mpo na yo
babalisinga na mibali ya mbongo na ndimaki te bolingo ekomisa ngai zoba kolandaka yo anzulusinga lelo asundolinga vraiment soki na banzi nakoboma nakolela soki nakanisi nakomiboma nzoto nakufa nanga martiri ya bolingo yangwe 13 ans yango. Voilà, très bien. En tout cas, chers téléspectateurs, Babi, artiste à la rabosso, Babi, c'est ça le loro, c'est les attaques. Oh, alors. Tu vas voir na palette, biso pena toyaka, na voix na voilà, tu vas bi tant na beti. C'est yo te tantine na voix bien te, na ke belana maite, biso ba ta bongo te. Biso yaka mbamo na ke. Na bosser mbamo do yangwana. Tu comprends? Alors, tant long qui pas faire rigola oye na maison mère. On nous ezala été na place où il y a jet set. Il y a fait rigoler. Nous netinine. Dans le sens que non, bah murmurer quoi. Oui, on est en arrêté. Là, c'est tout. Menace. Ngam to menace ngate na mwana ba soda. Papa nga zalaka colonel. Atika ba camarade na ba général, ba major, ba colonel. So meki na ngai toyeba yo. Toyeba ola pa mkolo bota marapo, toyeba yo. Voilà, Toré Bayo. De Gaulle aux artistes, aux musiciens. Je crois que le lot, n'amour à musicien, talentueux, basé belé, musicien basé belé. Il y a génération na yo. Pour na yo, à part yo, moroton, on vend la robite. Nani na sala musique na bientôt nani aïe barabia. Y'a moto tu vas dans la TV. Ah X ça la net nga. Na le ba ate. Tantu na sala, ça asimba micro bien sala amsa na yo pe non ozawana conscience no et loba nani pour na yo seul. Génération na yo aïe barabia. Bonne génération na nga na vibration. Masoto no panzane côté kuna soki ya kebo nga na kebo. Azaye mais il faut pas travailler les sous makasi. Oh mais la solution na misa sikate. Nga da nzungu nzuluka déjà ba nzungu kala wela